Yo café yango oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, de l'oncologie, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bluff, café original, bandeko tomela yango. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci, Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakandine sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokib. Naza di Solomoko, maman, Nabiswa Benga, na des shows Denar TV. Maman, lobby des shows Beta, di Solo, Pesa, conseil, na communauté. Quel est le problème? Zala branché, na pesa au détail. Mais avant tous les canaux détails, Nazangite ko pesa bino ba bon début de la semaine na mabota na bino nzambalo la bate la biso tokuta na to solo la ekosala bien to beta li solo maman na biso abeninga maman le bi de show beta li solo pesa conseil pardon omoni li solo tant to za ko beti li solo moko e benda baninga nango voilà c'est très important ya mabe ba bomba ngote mabe il faut ko bimisango. Voilà, mabe il faut que bimisango to telemeli yango po et comme la batum suste. Landa lisolo oh très bien. Maintenant lingana yebisayo avant na betelo lisolo oyo. Maman il faut to yeba ko laksaba na biso nzela nzambe. Bana il faut ba yeba ko sambela. Ko laksaba na kaka make-up te. Ko laksaba na kaka faux de teinte. Ko laksaba na kaka crayon te. Oh mais des choses est-ce que biso de to laksara bango oui na yebi. Yo laksaka ete, c'est-à-dire lukaka bana baye barape ko sambela. Luka bana baye bape ko kendaka na nzela lo sambo. Kolingate baye bakaka make-up, baye bakaka crayon na rouge à lèvres. Voilà pourquoi na lobinde ngwana. Tobeta li solo au comprendre. Maman lobi de show nazaki na poto na yeko bengi sa cousin nanga à partir ya Kinshasa. Cousin longwe na Kinshasa, cousin aye na poto, problème ou na Londres. Cousin eko koma na Londres, maman azalaki na bana na ye ya basi na kati ya famille, mibale ya basi. Nzoka na kati ya famille ne babanda eko vanda wana cousin abanda eko tafuna déjà oya liboso ya mwasi. C'est-à-dire abebisaki ye dès le bas âge. Abebisaki oya mwasi. A BBC ça veut dire a BBC qui mon se kanaye ou yebi déjà to sur la ranabino a BBC qui mon se kanaye kaka na kati anda kundenge bayamba ki bazo continuer ko vivre et ko koma na deuxième enfant premier enfant au cousin BBC qui a kolaki a kenda na libala matikala ekolobate anda li solo a BBC o ya liboso a BBC qui mon se kanaye c'est-à-dire a viola ki na mbula ya muke. Après wana ayaka kokola atikala pe kolobate abala akenda na ndako alibala. Chose grave. Na kati wana bana basi bazaye mibale. Nzoka atikala na mususu ya atikala na ndako. O wana pe ya muke wana agurutaka ye. Depuis mbula ya muke, depuis azaki na mbula mine. Na mbula mine kuza bandaka deja koguruta ye wana mwana mibale. Oya liboso akola akenda na libala lobate oya mibale aguruta kai na mbula mine azalaka pika mwana mke c'est-à-dire abebisa bana mibale ya mama nyoswane bandaye koyeba na teme oya mibale
Tango aye kokoma na 11 ans. Tango akomi na 11 ans, et fait affermissement biblique. Liloba Nzambe, du fait que bandeko o bateyaka système à porte par porte ou porte à porte, bandaka koya kopesa affermissement na bana na ndako. Landa lisolo oyoka. Yango na epsio na début ya émission, ya kolinga ka te bana baye bakaka make-up. Bana baye bakaka crayon te. Bana baye bakaka rouge à lèvres te na kabelo te. Parce que baerero eza mingi na communauté. Bana biso bazana omike, mais bayebi kotia kabelo. Bana biso bana omike, mais bayebi kotia rouge à lèvres, mais ko sambela bayebi te. Bana bayebi kolata ba talon, mais ko sambela bayebi te. Ndime loko na oloba. Ce n'est pas par sentiment, mais ça pour aider yo. O meka ko comprendre ota la pe vie ya bana. Ya tout ça il a ka sentiment te. Ba émission na sala ka so yo lingito ke na sentiment tant pis. Je ne suis pas là pour faire sentiment à quelqu'un, mais plutôt na zulinga na éveiller mon tout monde quoi comprendre. C'est ça. Bana biso ba yebi ko tia kabelo na lobby boy, ba tia kabelo a milai. Mais so yebsi sambela ata pona biloko kolia na mesa, ba yebite. Bana biso ba yebi ko tia crayon très bien sans que tengama. Nyon sumi balé na lisu na misumi balé et kokani et tengama te. Mais ce qu'on yebsi prier pour la nourriture incapable. C'est ça. Il y a on le beza vrai. Les gens du somme sous na betaka moi na biso moi si alobi papa des show nga depuis na kola na sambela te. Na betangwa na sambela te na yebinde ba bandara te pona ko sambela. C'est vrai. Les gens négligence c'est ça ma casse na biso batutobima. Mais ya na kolingana yebisa yo kolingaka ate bana baye ba kaka biloko ya mokili. Mais baye ba pe spiritualité c'est très important. Tobeta lisolo maman lobi des shows o ya mibale ay kokoma na 11 ans. À partir ya 11 ans de sekele eye kobima na katanda. Sekele bimindenge ni na nzela ya liloba. Ya on epsio ke lakisa bana pe nzela nzambe. Lakisa bana nzela ya église, lakisa bana ko sambela. C'est très important. Bref, bandeko o bateyaka porte à porte, babande ko pesa fermissement na mwana o ya mwasi. Po akomaki déjà na 11 ans. Oya liboso ba bebisa bala kenda libala. Sekele bimaki te. Nanzela oya mibale affermissement biblique. La parole de Dieu, c'est très important dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Babande ko pesa yeba affermissement na se affermissement verset biblique. Moi sina mobali bakuta na kate avant mariage. Moi sina mobali basala ka boyeta avant mariage. Moi si il faut battre la nzoto na yo kimo seka na yo. Virginité na yo il faut ezala tita mokobala. Nde côté secret bimi landa yo kalisolo. Chose grave. Moi na yebisi bandeko ya lingomba me bino boteinge eloko menga ndenge nazao. Noko na nga si atafuna. Atafuna nga déjà bandeko tafuna nga depuis l'âge ya muke. Tina minito nde nazao ya atafuna nga donc nga naza ndenge bolo bate. Comment expliquer? Tout ça, tant moi n'a expliqué na bandeko ya église ou bayaka ko pesa ya affermissement nde bayako comprendre bon du fait que pas na bango soki ba problème net ya boyezali il faut que mon ba ancien pour na mutale ka confession tout bela en fait ba kutani na ba pakana bango ba ancien batali na likambo ya boye eza likambo toki ko bombe la famille te. Parce que ça likamoko grave mwana beba ba bebisa mwana na ndaku sans que ba parents na yeba tout ça nde ba paka ba vandisi ba kolo mwana ba yebisi bango o eleki na vie ya mwana na bango chose grave kaka wana ne bazolo ba cousin pe akenda déjà wana cousin pe ase akenda pa na ye abala azape na o ya ye famille cousin yeba kite biloko ekoki ko bima plus tard. Ou ya liboso abala akenda silence, ya mibale aswaka, cousin pa luka vinaye alongwa akenda, ba même ta cousin ayaka. Ma yebi ke yoko bimate. Cousin abala déjà asala vinaye, ta on ba paka lingomba ba bimisi problème mwana, ba yebisi na bakolo, ba responsable bakolo mwana. Ba benga cousin exactement izandengo wana. Cousin aswa bana mibale, nyonso mibale na ndako. Na ya kenda libala la même chose. Apunza bango. Na oya tikala inanda kwa yeko kuma na âge à 11 ans apunza ye. Cousin avoué
Parce que lokolo ndimi, c'est-à-dire kende komi se rendre à la police. Kende ko yebisa bango makambo oyo osalaki na bana. Toza aw. Ya ono lingana lo baboyaya. Omoni masolo tobetaka ngana yo tosala keba. La chair est faible. Le diable est risé. Tant tobeta boyeza po yo ka sentiment te. Eza po yo keba. Oki kozalo yebi kote ovandi. Oyebi o vivra na banane. Oyebi kote yo kendaka ya faites attention landa oyo kande lisolo suki. Faites attention masolo tozobeta po yo olongwa na erreur. Po erreur oyo osala ngote. Tozobeta masolo po bana biso o bazokola lelo bakweya na masengenya te. Sadi bakweya na ba problème boyete. Bref, cousin, du fait que famille est telemi, problème c'est côté na famille est telemi, il faut se rendre yo moko. Cousin ke ko se rendre na la police, ba pesi ba explication nyons tout, ba sali cousin nani, comment dirais-je, ba attendre sur PV, ba nyati cousin 14 ans de prison, Londres. Ba nyati 14 ans de prison. Pour avoir, après avoir kotafuna bana mibale. Moko asi akola kenda même libala. Moko eko koma na 11 ans. Bana mibale atafuna na ndaku ya cousine na ye. Cousin atafuni banankasi. Atafuni bango na ndaku na bango moko esika bayambaki. Voilà pourquoi maman na biso abi des choses beta lisolo. Maman pesi lisolo par rapport ya lisolo to beta ki ya Allemagne. O ya mobali atafuna ki mwana mwasi na ye. Ya maman lobi des choses. C'est compliqué. Tala ope komagi pa na biso yango na minicho bakangi cousin 14 ans de prison. Akeli avungure yaya keba biloko eza kindoki. D'un côté ezaraka envoûtement moko ki ko elo na vie karabe pa otombe na babuzo baboy eza ko sambwa. Eza ba erreur ya soni. Eza ba envoûtement moko ya soni. Et ba ming basala ablo abiba mususu eza pamba te c'est la sorcellerie. Donc il faut ko keba. Yango maman le but de show beta li solo pesa conseil na communauté. Et là on to baksana suka. To linga na kata émission ni to sala ba masolo o yaya ezaraka par sentiment. Il faut toye ba ko laksa bana nzela ya losambo, j'insiste. Na zongeli ko beta sete potina to beti li solo wana yango wana na ko beta sete awa makasi. Ya na tuna mikonyo c'est ce que ba émission na sala yo comprenaka. Ozwaka quelque chose na kati, c'est ça. So kota l'émission kana luenge mabe zate otali na opese bien mais est-ce que nakati yo rete na kailoko moko ba émission to ça les ate loko ndenge zaki ya temi koto ya zo finga opa ofinga te la sagesse l'intelligence et lo oni tozo memela bino nakati ya bandako c'est ça l'émission ezaka ba problème te ya ba polémique non pas de polémique maman na yebisio mwana yeba kaka rouge à lèvres te. Mais le sambo ezate. Moi na ye baka kotia kabelo te non. Parce que tous na ba défaut on na ba famille belé. Soko ebisi mwana yaya make expérience na ba anu nanda. Oza d'accord nanga. Tanto yo kanza me des show. Make expérience lamba lelo na journal lelo kaka lamba benga mwana yo. Vandi se wana lo ba prier pour la nourriture et on va manger. Ça l'expérience wana. Ayebite. Yebite yaya. Mais soit crayon na rouge à lèvres, tia likolo a mesa yebisa ye tia crayon na rouge à lèvres. A ochelo misumi balé sans ketengama. On dirait machine muteche. A otaya ngo boye bien. On dirait machine muteche et tengama te. Yebisa ya tia rouge à lèvres. A tia rouge à lèvres bien et déborder ba lèvres na été. On dirait machine muteche. Yebisa ya tia faux de teint. A pakulango bien. On dit mate. O kanson dirait pour na ye très lisse, propre. Des défauts, ça peut la problème, c'est bien. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Le plus important, le plus important, bokonzali kolo, nyoso yase, vanité de vanité. O yazana matoya ko kasai nini. Oyoki merci beaucoup o to ngai to lo bapona mama na biso angwana mama lobi des show beta li solo to batela bana. Mama, papa, oyoki nini leki na famille oyo. Benga des shows de na TV na ba sujet bien o ekomeli ekomela ba misuste numéro na ngwana gravé na WhatsApp même numéro WhatsApp appel okozwanga ya so zwinga te insister maman na biso mso abengi abi papa des shows yo ata ba bengi yo tozwaka yo kaka te non ya okozwanga kaka
Et ça question que ça les est belé. Ce que vous avez insisté au kozwanga le plus important. Partagez votre émission. Et à tout partager à ma solo à Noko Abana. Au Noko International. Nazo ana ponabino. Partagez votre émission. Sokotangamba Albosso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nartivio dans la réalité. Aimez, commentez votre émission. Et Zara qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zara branché, bah émission Zakoya. Ciao.